Rose Bombo officiel. Rose Bombo officiel. Rose Bombo officiel. Rose Bombo. Rose Bombo. Rose Bombo. Angaye. Makamu ezali. Angaye. Rose Bonbon officiel, votre chaîne d'actualité, abonnez-vous massivement. Yo Roger, yo oza mobilité, oza na moi si oza PD. Ok. Erreur na la vie, o peut pas tali saponge, onge eza ko linga yo. Soko to moi si o bala, o pese la mbongo, o tonga kai. Bongo nga potonga pasa ni no yoka. Ozu kombo na o émission de pano na vie na yo. Faut que nous avons pesa nga merci na pesa o beza vie. Na pesa o beza vie, o sali ba beza, o sali Voilà, bonjour, bonsoir, c'est là départ, il y a Hero, Moko na Moko, à Rosa notification, il y a Rose Bombo officiel, à mon elongi, il y a Mwindu, il y a Galmi Kofax. Voilà, na bandi émission, na voice oyo. Boyo ka niveau, il y a impolitesse, il y a Masu, tozalaki kotambola bien. Biso no soto yibi nzemboana, makambo baloba na nzemboana. Ça dit donc, comportement ya Masu ezali mabe. Azwi makambo ya libala ya Karine Mokonzi, alati yango, aluli makambo ya libala ya Karine Mokonzi, kolekata lipo aliaka à chaque tongo na petit déjeuner. Pasi mingi pe ma bandeko na ngai bana botama mbali bosona mona mwana mwasi o azo finga mwana mobali boye tala niveau ya impolitesse ya Jaël Masu a finga Roger Ngando comme pas possible. Alors lelo oyo a kosala pe direct bandeko bokoti botala yepe mais non botaka ba j'aime pande kuna azali ndoki todo continuer na audio oyo boyo ka niveau ya impolitesse ya mutu pour comprendre qui est Masu. Pour ma camion et soit kamati au mona junior yo je au mona attends c'est yo tata mukolo boyo au mona jeune garçon yo menga na batata mibimba omi kosa lokwa mwa mtola tabakola obi malokwa mwa mkenzo ka tata mobima mukolo kata mandefu nyoso OK ça peut kombola nga ochongo na jera bouche ochongo pano moi fini oyo limina simana nga o télévision nga azati apa ndo lati bozoba na sepeli ponga no to bini bazoba pena bien na sepeli na commission qui zengi na commission zoba ndenge o commission sans valeur devant tout le monde on a un muto ba kisi kaso dasa ba kisi yo Roger garçon kisi yo o la na satana tout final et bembe na Roger boyo ka ben filtre est-ce que Karine ça finga mwana mbali boye vraiment il y a pas si mingi to continuer chaque combo na mwana bêtise non tu te boya na li comme no lati combo na mwana kwa chenex na kingo na oh toi tu crois vraiment que dans un jour j'ai na rozonga là atoke simba kisi passe tatana ngana ko zonga na ndako note na ko zonga note na ko mata na voiture note to ko espace au sol ata 10 secondes na vie na ata bonjour na ko peso te na vie mutaba kisi nyama garçon kisi pede lisoke fungama balala kote yo ka singa na bitike balala ko Roger balala ka yo na masoko oza mwasi lokwanga oza pede OK oza mwasi lisoke fungama omoni grosso moli afingi yo te moli mo ngana fungola munoko na nga yaba ke mukili mo bimbezela ke ngana luba tout le monde azela kina selo émission bandeko nanga eza pasi mingi ba abonné fidèle ya Rose Bonbon ya komona comportement ya boye ya Masu. Alors muta boy siko oza na leçon morale nini oyo kopesa pa ya Karine Mokonzi la baronne. Ça dit nini oyo koloba oyo chinois aroyoka yo mikolo kaka boye pièce contre pièce. Babo soto no so bosala ka kala tango bo fongoli bambanga awa to ko lagisa ngo bato ba comprendre ba nani oyo bozali. Tozo continuer très impoli Masu. La bénédiction de la boire à la flèche. Je vous montre concentré la seule émission au Kolela. Nzamba suppositoire. Yo mobile suppositoire. Au sukola liso ko musape ko tina kati liso ko fungama ko chaba suppositoire ba uta ko lalo mutu ko ba mi ka ben sanitaire de ça. Et ba mi bali na ba congolais to ba chef na o boire ba lala yo lo ko ta ko lala o kata mandefu nyoso ngana za mugu. Mutu azofinga boyeza mobali yo azwaka ye abokolaka ye pe na ndako na ye asungaka ye pe mais c'est Roger Ngando mais tala niveau zofinga ye est-ce que Karine Mokonzi esi afinga mwana mobali boye alors que j'ai le show yo pe na européen sa biso toli nini oyo koloba oyo toko yoka yo Masu
tayebi ba pede oza stika ba pede de A à Z okataka mandefu nyonso nelongi lokola mwasi nyama bafinenge mabele garçon tuna bébé yo de mona mobala ati tuna bébé yo Roger si mona jeune garçon penake mobali ana likata na aketa tuna bébé olata ba couper miki otiki ma mipende libanda lokwa mwasi pede kala ya tongo omokelo bayebi ke ozano pede okokosanga te garçon suppositoire mutakale fuma si me fumama opasaka se lokwa mwasi pede ebembe noko tanga kasu kombo nanga lokwa chenette lolati na kingo te ok et puis ko rêvera que un jour na kozata masoko na voiture na yo na boya yo esila likambo nini na ngai okenda kosimba kisi ko obebisa betola bana bato et pas nango kokite comme problème yebisa die le père no ona zaka ko finga ina kati ndako loba jela pena boto kena na pula mabe omoni ke liala missionnaire pas nango kila missionnaire bololo ndena bimission na pasa na solution mayele comme le kwa zoba oyebelo ko sala te okomi perdu tout le monde te respecte le ba comme bengo Roger qui sengi mongole zoba oti pede tika kombo nanga soto ko yela ko na c'est l'émission ozana garçon kisi so ko sa maman na yo na famille na yo nga okosa na te obeli sa ndeko na mwasi ok na 40 ans ana mwana te libala te mukolo to te kauka tina vie privée ya mutu tina famille ya mutu donc ofingi ye moko olembite okoti tina famille na ye akofinga tina bana ne bandeko yo to continuer boyoka pasi mingi pe mawa ça dit bandoki ya boye bakosila mukolo nini alors lelo oyo akoya pe atepela ivona abandi pe koloba oh Karine Mokonzi boye oh ye kutu boye mais non bandana nukosenga bato sala mabe pardon avant omona évolution na vie na yo. Moi, si je suis femme de nuit, aïe, que ce soit la vie, au baby, c'est non, pas visa, passeport, papa, moi, irresponsable, papa, coco, papa, bota, ma tiba, cola, papa, n'a pas coco, folia, na bougeau, na coco, sonyama, papa, moi, appelle ça, $20 argent de poche, papa, n'a un mois, irresponsable, pas la 4 classes sur 30 ans, ok, pote, tu vas à Nagishasa, Zoba, mobile, qui zinc, au moins, il faut continuer à comprendre, on a comme manqué de la télé, Zoba pede ne magafa kisi yo ne nasi mbeki se bouger mutu le locataire on va le pangu te ka ba distraction conseil sa vie exacte ka distraction disait on no bala mwasi masolo wa chinois plateau ndo kinyama mobile intérêt tanga su comme na yo ayo ka place motanga comme na o monde bembe no kufa ta ko so mni yo waso na desante a vie so ko lokelo ngejo fa ta ko kufa bembe no kufa ka ngo tambola bol ka ba vesa ta crash ka ba ma voiture ko beta ta tono accident kufa su ka ta ko se repentir bembe no nyama yuela ndo ta ko kufa moni yo ana na madede mo ka to mo su to ta crash et on no bala mwasi masolo wa chinois plateau boyo kandenga zo lakela mutu liwa ça dit masu alakela ka pena Roger ngandu liwa boyo kango bien ndo kinyama mobile intérêt tanga su comme na yo ayo ka place motanga comme na o monde bembe no kufa ta ko so mni yo waso na desante a vie so ko lokelo ngejo fa ta ko kufa bembe no kufa ka ngo tambola bol ka ba vesa ta crash ka ba ma voiture ko beta ta tono accident ko fa su ka ta ko se repentir bembe no nyama yuela ndo ta ko so mni yo ana na madede mo ka to mo su to kufa yeba ngobie tout fino nyama tout fino tout ce katana on a des draps la commission a 14 draps jour lo balangani la kutana des draps des oreillers kombo munene na ndako elokoti ba mono koko na nzoto boina ndako des draps itse kwa mbeto akala lo sakana ngana finga obie na finga ma macha vena kioke na ngati ndo kinyama satana yo na ko sambisa yo ko lapa en tout cas bandeko na ngai ba abonné fidèle ya Rose Bonbon na yo ki nzoto malili ngai Galmi Kofax ça dit donc ki sima ya mukongo no so pio malili eza pasi mingi pe mawa tala comportement ya mwana mwasi tala
donc mutumoko azana moralité te kibo moto ezayete masu kibo moto na ochawapi. Alors lelo oyo bandeko nanga to ke non système ya pièce contre pièce bato nyonso bazolo bilaka Karine Mokonzi lelo oyo toko rappelaka bango ba oyo bozali toko rappelaka bino ba oyo bozali toko rappelaka bino ba erreur na bino bozali dans le passé pour vous montrer pour na mukili memo na ke bozali na exemple moko boko pesa pa ya Karine Mokonzi te parce que bino moko ba vie na bino eza bien te bozala ba erreur rebelle bandeko na ngai Karine Mokonzi nanu atikala kofinga mwana mobali boye te ba polémique nyonso ya bango na sala ba polémique ya musique ba polémique loyale oui kowela ba succès ya musique ndenge ezaka nango c'est normal polémique loyale yango pour preuve bango nyonso lelo bazaka na bango bien bango tulo bazaka na bango bien mais tala niveau ya manque ya moralité ya masu tala ndenga finga ka Roger ngano kulutu na biso ezali pasi mingi pe mawa lelo oyo masu oko sala ba live oh Karine Mokonzi avant na ndako ya libala azuize mité avant na gina mobali plusieurs mois azuize mité olingi ya za lokola yo ndenge ba sentaka yo ngai na yebi mama nyonso oyo bena mutune sala normal soka boti mo ane ya mwasi lo sambo na ezala ka toujours mwana na ngai abala après abota n'est-ce pas bébé gola le sambo ezala toujours mama nyonso na lobi bien mama nyonso pena o azala normal prière ne ezala toujours mwana na ngai abala et puis abota mais yo obala te ba sentaro kaka zemi et en plus bana ngope nyonso tata awa pasi mingi pe mawa biso bato to linga Karine Mokonzi jamais to linga Karine Mokonzi abote la biso avant le mariage yango wana la baronne tant que une très bonne fille a tosaki maloba pe a respectaki batu na yo balingaka ye ba chinois bana membre jamais ko zemi abote la biso mwana na dehors en mariage lokola yo ya ko sala ngote parce que avant éducation moko te na yo bandeko na ngai na telaki bino audio oyo pona nini po comprendre qui est masu pona la musabino mémoire pour comprendre vraie vie à masu boye bakazali impoli numéro 00 ça dit nyonso oyo zolo ba lelo bandeko na ngai kotonga nyonso oyo tonga la baronne par-ci par là côté to kende ça dit ezan impact mon côté parce que yemoko vi na ye pourriture yemoko vi na ye mawa na mawa vi na yemoko mawa ça dit non na mona moi si impoli le rôle à GL choté bandeko na ngai lelo oyo musane kominini kotonga Karine Mokonzi la ba live na ye avant makambo oyo ya la baronne et comme en internet abanda ko sa ba live boyete bandeko be remarquer ngo bien kaka na période oyo ça dit do azuinde pena makambo ya koloba azuinde pena actualité ko ya kotonga la baronne na ba live ko ya kotonga la baronne na ba live mais vie ya Karine Mokonzi na vie na yo na peut-être vie moko bien yo oboti bana mi balé tata batata ngo pe bawanga na pe banango okangama kana mobala bato mwana muke Christian Newman na okangama na Christian a comprendre ko zali film moko ya yombo donc oya na vie ya mwana bato muke posaka ko pe sa vie na ye otiela mwana bato libabe na vie Christian Newman asala yo ale tout la musi ya zaza akima yo akenda lelo oyo otelengani kuna na Afrique du Sud ale rage nyonso kanda nyonso ya vie noni zo simbate koya kobwa kango na mapeka ya Karine Mokonzi la baronne mais ba chinois ba kosila na yo kala mingi te masu kala mingi te ba chinois ba ko en finir na yo pourquoi parce que tu es une mauvaise fille yebango bien ti lelo Roger Ngandu azaka na kanda na yo par rapport ya malobo loba ofinga na bana na ye ofinga na bandeko na ye ofinga na tufi ya tata na ye ovanda na ndako Roger Ngandu abokola yo mais yo kama lobo ofinga ye yo kandengo bimiseke donc ibo soto na onyoso ingratitude numéro 00 nyoso bimisango awa ezali pasi mingi pe mawa la Chine bolanda na bino yete lelo na yene pona révéler bino vraie vie na ye bo comprendre o maso azali azani mwana mwasi moko impoli abanga ngane batute azana manque ya respect pa ya batu pasi mingi pe mawa galmi ko fakta loba nini bobo ikote la Chine la Chine bobo ikote ye azo souffrir dans l'Afrique du Sud azo souffrir sans Karine Mokonzi à revivre éteint bozalaka ensemble à titre de rappel bozalaka ensemble bino nyonso ça dit tant bondoko tambola leader ayebanaka tant bondoko tambola bino nyonso mutu étoile ayebanaka mutu azaka na lupemba ayebanaka makamusu na vie ba force na bango yango te eyebanaka depuis kala ke Karine Mokonzi dit avant niveau mona yo te be toi les zanga ndenge moko te bona ko briller pe ndenge moko te ba charge ya Karine Mokonzi la baronne bino to ba masuni so wana ozwa lupemba ofulama na sima ya Karine Mokonzi la baronne lelo oyo ozwa pe ko loba yo lingaki nini ba sente ya bota bana tata lokola yo pena do boule za nini ba sente ye abota avant le mariage ndenge yo bota avant le mariage ndenge oyo sa famille na osoni non
maman Charlotte maman ya la baronne nzambe assembelara a épargné qui est contre Sony wana nzambe ya maman Charlotte a épargné qui maman Charlotte ayoka Sony tenenge maman na yo ayoka Sony ya ndenge ba sentaka yo pasi mingi pe mawa Karine Mokonzi akobala et après aboti pona ko honorer biso banoko abana to la pe sengo yamba bana bien abali et après aboti ndengona nde kozala akozwa exemple na yote masu mwana mabe impoli internet bébé gola na pesi ba chinoise nyonso mbote la chupette officielle na pesi yo mbote belé Rose Bombo officiel ba mbote na yo belé Margelika Ninda mupiko ba bizu nyonso direction nango Allemagne et pas na yo ba gros bizu ne belé Richana Ngoi vient na capital Luciala ba mbote na yo belé mon ami Xbox ba mbote na bino tout Dido Sing cré magique ba mbote belé Marie-Louise Salomé na ngai mère na biso Bucha Makopo, Charlie Bint na Feyland, bref, Bambote, Nabino Nyonso, Vanessa Bafana, Bambote na Jenny France, les leaders des leaders, Bambote Nabino, tout bébé gola, bye bye.